bandeko to mesana ezali nde bongo wana azali mère fashion na biso vo photo mesana na ye balobi yango pe bien na bato ya Karine photo ezali ya mère fashion bien sûr binemi balobaki to mesana mère fashion azali ya biso mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo bandeko mère fashion soki abimaki na image bongo bandeko photo mutu ebimi bongo et puis nalobaki yango tout le temps elongi ebimi wana eza mabete eloko esali wana ezali lumière imagine ndeko yo ozosala tozosola na telefone na mutu oyebike abengi yo appel normal donc na kati ya ndaku okotambola partout ozali tango mosusu pe oza na cave alors tango ozoyamba telefone soko ozalaki na cave kobongisa biloko c'est possible oza na kitambala ozosala soki ndenge nini alors soki na molili wana mutu wana azomona na appel video yo ozoyeba te mutu wana soki azali mutu mabe akopanza sango akoloba natalaki ba image ne tosolaki appel video me modèle na monelaki azalaka bolandaka ba photo apostaka te bolandaka o bomonaka te nga na moni mbala liboso na appel video na bangi na lobi mutoni nazosola na ye mais le même mutu wana koloba bongo mukola kokuta na ona nzela akoyeba te za yo soko kebi te akobeta lisusu lisolango devant yo mais tango akotala bwalobi oh ezalaki yo akosuka mbala moko yango na lobi bandeko lokola batu oyo ya Karine mokonzi la baronne misusu oyo approche te oyo kaka batalaka ba spectateur kaka ba confirmer bazalaki na direct ya mère fashion de Nantes et monanaki bongo simande abalolaki alors soki eza bongo ndenge kaka nalobaki mutu aza na photo aza deja mabete pe mutu ayebi kotala ba photo ayebi mbala moko soki esali nini soki pourquoi abimeli modèle bongo yango wana bandeko foko mesana deja na mère fashion de Nantes oyo ya ba chinois oyo ya Karine mokonzi pe oyo alobelaka Karine mokonzi azali ya biso alors lokola bomesa nede na modèle bongo bo sepela po mukola kobima pe akosala image bokosepela ekozala sikoyo kolekaki oyo bomoni wane kozala image ya minda pe ya éclairage même soki mère fashion de Nantes abimi mabe koleka oyo abimi sikoyo même abimi kitoko koleka oyo abimi sikoyo eza eloko moko te na muto yo alingaka mère fashion de Nantes na muto yo alingaka Karine parce que entre bato balinganaka o balingaka Karine bato bazana sima Karine foko yebake eza na bato sorte nyonso na yango intil kosekaka baninga intil kofingaka baninga parce que soki boza ensemble kokipe physique ya mutu te premièrement po tosalaka bato te lokola azali ndeko na yo zwa ye lokola ndeko na yo po soki mutu bozane ensemble boza même équipe même boza bakamaradi te binemi deja boza binemi te alors tango bozali na équipe moko boyebi équipe abale ndenge ezalaka fo kozala na technique ya équipe kopesa mutu modinga bapasi soki pe likambo boye boyambani donc fo kozala na ye bien neti kaka koza na yo esprit d'équipe yango mère fashion de Nantes soka kobima kitoko koleka photo yo eza kaka ndenge moko soka kobima mabe koleka photo oyo eza pe kaka ndenge moko po ye moko la baronne Karine mokonzi
nandimite deja akobaye po soki Karine Mokonzi la baronne abayaka bato po na physique na bango na bato balingaka ye na bato balobelaka ye mbele sa baya bato ebele mais soka bayaka te ayebi ke mutu azali mutu moko te asalaka bato soki badiversaire balobaka na bango makambo esengeli wana baza badiversaire na babinemi bazongiselaka bango kaka oyo ezali ya bango oyo kaka rendre binemi oyo eza ya babinemi rendre badiversaire oyo ezali ya badiversaire mais mère fashion de Nantes azali mutu ya Karine azali mama adoptif ya Karine bato pe balobelaki mabe bayebi ke foto wana eza mabe te bayebi peke abimi elongi mabe te mende sikoyo fo batiango ba commentaire fo baloba donc mida mutu abimisango fo asala bongo me nakanisa bato bavandi kuna na province na mida bamonaka mida ntango akesombaka lipa bamonaka mida ntango asombaka biloko bien sûr akoma kotambola na kenge me mida bamonaka ye kaka lobi wana tosolaki na voisin na ye bamonaka mida très bien pe mida yebi ke bamonaka ye na n'importe quel moment bokomona photo ya mida aza kokende na liputa me na hiver na lipapa azokende somba biskuit mpo na mwana na ye mosusu pe mpo na ye moko na sukisi awa botikala malamu la mère fashion ciao ne batampo ezo déranger bango coach Gisnon yasaka na Londres yasisa bato batampo ezatuli on a tapé coach Gisnon aussi ça yokatuli mama bolimo lobi bolimo olimo ozasu atobungi na kobima na porte te kobima na porte te te na porte te kombangu te bulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.